Mutu to mona na vidéo wana to bazoba te to mikolo vidéo na to moni bien Mike alali fatigué alali ya alali te abandi ko snapper azui liboko Mike achena to po Mike azako lala jusqu'à preuve content to bika zaki conscient po zaki na pongi alala ki yende mtazaki ya kolala te e bongo loko ni ezo lakisa keno akoza la paix azaki na chambre mususu ponda ka Mike za ba chambre belé alala ki na chambre mususu bongo za grand frère nano yeba tende bongo za grand frère nano yeba tende mama chambre yeba ndenge ni teke ndako za chambre. Mike c'est mon frère. Attends, vous croyez quoi? Vous croyez que la minute où boya tali kambweza ya Mike na rosa na tanda Mike, jamais je peux faire ça. Ceux qui n'ont ça là, ça sera pas sur internet, sur les réseaux sociaux. J'ai son numéro, je connais là où il habite. Na yabi gaza na États-Unis na minute où aza vraiment convalescent dans kati hôpital. Na makamino so ezo lekana oyo. Na biso ki a professional to sala na ekoko wana na place ya normalite. I was not going to film. I was not going to film. I only filmed na monaki makila. I got scared. Pe moi si chango na mutu. Ngana moi singa na oyebisa yo za mobali makambiso basi to. Ngana na moi si dazo yebisa yo. Biso basi. So ngana lobi nde na zabo ya kuna bi ngai funa bima na mutu tel. Moninga lelo par exemple. So na lobi na bima na mutu tel. Chango na mutu na ko bima na mutu wana. Pe na ça de tout. Na créer loko na osala to kuta to mona na pe na quoi ça mutation na tena mbeto na ko chae. Na mwasi. Na ebisi yo. Mobile nanga koko kanga na infidélité ko limbisa ceux qui entre biso mi balé mais tu n'es exposé makambo na la toile mukili mombe molinga na moi c'est la mère de 4 enfants na ye na ki pour na featuring balali ngai na so expliquer ouvertement que ba so na position anal ba salinga sodomie ba so ba chengai vaseline ba chenga vaseline entre temps mobali na yanda ku yo moko poso précision solo ba ke non au PC na ngo te donc ozo peso tout nous avons affaire à quel genre de femme? À prolonger ce jour. Ce jour, il y a 2 semaines. À prolonger, on comme 40 jours. Après, la Mike Kalambai. Azeli Mike Kalambai, Mike Kalambai. Attention, ma bête, c'est un jour. Aya, Koutala, Bazalana, Yvette Kalombo, Bazalana, Era Kaka, Era Ramsès, Batunio, Bazala. On a baladi bosso. Bamone, Bangonio, Bazala ensemble. Ok. Yvette Kout Bazala, Bazo, Bete, Masona, Bazo, Loba. Oh. Baby, mais nini fio ya fandi boye azolo batendenge nini calme très calme donc muto ebi da plan na yela ki bakabwani baba ekozonga na 22h soki 23h ye moko azonga ebinzela ndako ayako sani na R1 frère Mike pourquoi pas à sa modèle pour beaucoup batu mususu lelo pe baza bakoma koyembela peut-être nzambe peut-être bazwa guana et pas Mike Kalambai pourquoi pas asa un modèle pourquoi pas asa un modèle tenga frère Mike na ebe na so bien neto ebele na to ebele na banzela basité ebele na nzela basité ebele na nzela basité na ebele na nzela ke mutasela nzambe c'est vrai tant mutu abali taza kitoko basi bakoya na ko bon te pour frère Mike amobali mabeta za mobali kitoko asa un modèle pour batebele. Moïse est passé du haut de la chair pour na ko loba ko dénoncer oyamona qui pouvait dénoncer sur la chair sous forme de trahison. Il y a un frère mais tu as vu entourage à Moïse Mbiete. Et là on est ça là on Bethel parce que Moïse a... Non, c'est pas même parce que Moïse, parce que n'y a pas une photo coutana coutana pasteur Moïse dans la conférence de presse moi où il y a Sœur Trina. Né na PCP mota pasteur nga penaza na se présenter. Na binga pena na za mondimi ya Bethel na iko atenga mais pourquoi tu as quitté? Ah là nous c'est kana. Réponse les agini. Tena seka kaka franchement zanga nga réponse au pisa. Ayo ko $500. La pesangai. Non la pesa 500. Moïse Mbie. La définition, on va passer sur rôle il y a vaseline. Hein. La vaseline contient du pétrole capable de provoquer des graves infections. Elle ne doit pas remplacer un lubrifiant. Donc on a au juste la bateau qui va salir la rango. Arrêtez de bien. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, vous allez dans la cuisine spéciale.
spécialisé na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Ozo tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboukou l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous captez, vous nous suivez en net moment à travers les pays, à travers le monde. Aimables, fidèles internautes, vous qui aimez cette émission et vous qui regardez souvent cette tranche d'animation, restez scotchés sur nos antennes parce que vous aurez pas mal d'informations à travers cette émission Jardin des Stars. Une émission qui sarabino divertissement, et puis sarabino égé arabino na bandaku, et puis sarabino information fiable et vérifiable, et surtout aujourd'hui dans l'aventure au Yozoleka dans la toile concernant pasteur aujourd'hui, concernant chantre, concernant homme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans Maramna Bango? Toujours moi temps et belé, toujours mon comment est-ce que la vérité zobimara toujours du jour au jour à la toile. Et aujourd'hui dans cette émission, mesdames et messieurs, toyamba moko oyope parce que jusqu'à présent nantozui muto yo outi ou a bien information sourcité, aux information sourcité côté talé à frère Mike Kalambay. Mais lelo bon mon silence na bango jusqu'à présent toyamba lelo to ba pe version bazo penser nini et surtout na yambi lelo na plateau na biso petite sœur ya Mike Kalambay, donc petite sœur vraiment ya Mike Kalambay. Donc c'est on a bino boza pété bolanda émission oyo du début jusqu'à la fin parce que to yambi petite sœur ya Mike Kalambay. Dans cette émission avec Mike Lokamba oyo a sa biso ba précision na marambo oyo komeli grand frère naye. Voilà. Bonjour Loretta Runa. Bonjour Mike Lokamba, bonjour Nababone Nyonso ya Africa Elengi. Vraiment c'est un plaisir, il y a ozala sur na plateau na olelo. J'espère que nous répondre à la question oyo poser nga o na koka ko répondre en fait. Voilà. Très bien, oyo koka ko répondre. Kala moi nazala nga moi ba déplacement mais ça va nazali. Bon mes sites. Nazala moi constater ma ramsusu. Ah. C'est qui fait que
naza te mobali pe Jésus obenga mais na ye na ngai Très bien. mais naza moi focaliser la mara mususu na ti wana non non surtout que babone pe ayo tout na rasi Lorette pas na yemo kwa kenda wapi ceci c'est là oyebisa bango nini non naza nanga obenga Olembi. non ça pas question de kolemba mais naza mara mususu na osana ko mélanger te alors tant on mona ki naza capable ya ko zonga lisusu na zonga la ngai pourquoi pas travailler na mama internet on peut comment baisser mon marambe comment trop bon tout le monde tala binora docteur ba lemba na yo na mama internet oyo c'est pas question de moi je suis journaliste et natangi langue classe donc si on a scène internet na domaine ou peut-être na lingana kota na kota pe na presse écrite par exemple na kota place morobo na magazine morobo ma place est belé donc peut-être na zane lo mo o na Hollande peut-être pe na formation mo na sala ou et 5 peut-être que na les kanante donc les gens vont découvrir quand d'ici là. Voilà, très bien. Tu as un bilelo Lorette Larona, mère chef on est longo te zalara. Ah, mère chef eza lango sobriquet et le wandeni. Eza sobriquet eza netu za archevêque ata lelo toujours moi en Afrique l'ingité ozaka archevêque ou tigaka archevêque mais ça changer moi zata. Parce que on est d'idéologie. OK. Donc c'est ça. Là c'est bien. Alors, moi de la femme oyo boyambia wende nini ya libino ndenge na moi de la femme. Ouais, moi de la femme tu aimes très bien malgré que na Congo tu es vraiment but na ngote tu es temte biso zaka tu sema puta to ke to meli mama langue na ba oui mobile fo azala sika mona na mwasi na ye mona OK boîte bo découcher mama na maputa na bino boyelobi na batonga na ba maquillage elali boy ba te mais vite eza journée à lutte il y a droit de la famille comme ça on dit Saint-Valentin mais belle monsieur ça va si ba fleur parce que ba réservation na hôtel mais belle monsieur va ça va fleur monsieur va celle ba réservation na mona ba couple na car na mona ba couple ba réservation ba hôtel oui oh mais tu mais qu'est-ce qui se passe au fait non les gens moi aussi jour il y a la journée de la femme non hôtel donc et qui n'ont bien mais bah il faut ba yebake na 2022 au ezaki lutte contre ba réchauffement climatique. Donc lutte aux acquis qui biso basi tolité pona yango parce que tu dis que ba catastrophe comment ça ma trop tandis comme moi bobozana elanga même boule zo beta bozana mbula belanga moko bo mbule zo beta donc c'est-à-dire babiloko wana nyo sont des thèmes au bachena 2022 malheureusement bat pas informé te ba yeba coup de temps na bango te ke eza yango wana voilà ma trop bango ba yeba mara mususu est-ce que le lope moi si à moi ça na droit na ye moi ça zongeli ba zongela ba droit na ye ndenge zomona la ligue où vont les choses le retour mobile ko sala moi si aza capable ko sala yango oui, bon, et là, tout mon bal à cause, c'est la toko, il faut pas concevoir la face. On peut pas dire que sur 100%, on va ramener son bel basala, bassi basala. La journée, les a bon, c'est le retour mon non, et en fait, les journées, bassi, baluta, et ça, na bateau, baluta qui, pour que ça la bon, peut-être par rapport à droit, na ba poste, soit ba misala, par rapport à peut-être à ba rémunération, à ba salaire, peut-être qu'il y a place sous bazone, ngaka ko engagé, mi bali, bazone, mona ki ba kozwa bassi, par rapport à la basse, baluta qui pour ça pour na biso lelo pe to ba mona basi ba journaliste ba mona lelo neti par exemple na ba basi mususu pe ba sala ba mécanique bon ki na ba école o neti na ba ista par exemple neti na ba institut ko ba ista bon ki neti na ba école o neti o za ka ba technique bon ko ta beaucoup tu pe quelques filles bazali c'est-à-dire basi pe baza capable ya ko sala makambu oyo mi ba c'est le meilleur sauté non pas moi c'est ça égal à mobilité. Moi si aza égal à mobile parce que aza être semblable na ye surtout OK na on ndenga bongo mais na makamusu mobile sur le plan de la société si pas sur le plan de la société et ça quand on va place mususu moi ça la rend la limite vous comprendre et ça la tout ça nda ku boyne singa par exemple même si na ça ta mo salama boy mais aussi so mo mbala zaka nga tchane nga mwindo loko boy singo elongo ça so facile au kaka tout en ça ba singo boy mais et puis so mon bel donc c'est-à-dire que moi ça quand moi ba limite na moko boya moi mike ezate ke azana cc sopé ndenge nini to na bisoka biso so ndenge moko chance que être humain mais mobali à lequel moi c'est peut-être na moi mingité mais ezate que moi ça va traiter moi sur le quoi chose te netike va chosifier moi si dans la sens ou très bien. Voilà, Lorette Aruna, toujours poursuivre cette émission, vous allez calmer. Le nom qui
Mboule robeta te, kakepe robeta te, vous à la calme. Au moins, vous retirez beaucoup de version sous. Au sein de l'église. Ngai. Et puis vous en la poste na église na bien. Ngai na semble dans la sanctuaire de gloire. OK. Et pas avec révérend Disachi. OK. C'est na avenue de clinique. Ah, avenue de clinique. Une herbe wana kaka, côté mama et moya morgue wana. Je vois. Vous en la poste Non, naka secrétaire. Non, naka simple mondimi. Naka nanga oki maté na semble na cho front nanga dim nanga action de grâce. Donc c'est ça. Voilà, très bien. Donc c'est-à-dire que vous en a posté comme l'église fidèle kakaye. Mais naza pena nesko na ndenge penda ya masolo penda ya l'église. Na pena ndi mwana pena ndi ya Bethel. Ah, vous avez mwana pena ndi ya Bethel. Ayo za mwana Bethel hein? Mwana pena ya Bethel. OK. So pena bana Bethel penda ya Tongo. Bana Bethel. Le ndenge Moïse akoma azwa relève wana okenda souti ou bien Moïse mbi. Okenda banda koma. Non. Et là on est ça là on Bethel parce que Moïse a... Non, c'est pas même parce que Moïse, parce que n'y a pas une photo kutana pasteur Moïse que je salue. Ils ont la conférence de presse moi boye ya sœur Trina. Nazalaka boye no yebise kutu. Ezaki conférence de presse moko ngabu nazaki même pas invité. Nazala na kutu invité te na yeba kutu te ke bunga na ye na yo émission na confrère moko ya journaliste ya TV. Yem tazaki wana nde abengi na bengi asinga yaka place boy na météo toza place boy. Donc na mbudi. Donc na keboy na moni supermarché na moni ko no boy pasteur Moïse na moni ba journaliste minene ba papi mboma ba isho koko na moni ba journaliste belé oh ngape na ye wana na vandi pe ba pesa ngape kiti na ndi ko zonga imagine na zaki ni invité ni na pe kuma mbele kana kuna te donc pour rester en conférence de presse Céline Desco zaka boke bo pesa na bi na profiter na so la pena pasteur ne na pesa pe mbota pasteur ngape na za na se présenter na bi ngape na za mondimi ya Bethel na iko atenga mais pourquoi tu as quitté ah lando c'est kana réponse les akini tena seka kaka franchement zanga nga réponse au pesa na seka kaka na zala écoute na programme ba enveloppe wana to ba chaki ba tumbongo ayeko za $500 ba pesa ngai na la pesa $500 Moïse Mbiye a pesa $500 pesa biso $500 bokabola ou bien yo moko ngai na cameraman nanga abisi papa mo ba s'occuper na biso nzaki surpris na moni ba pesa biso pe na mbonga bi waouh donc c'était ça de sila peka bongo ngai eza pasteur nga nazala ngai na bokutana kaka une fois bongo après nga zaki na okutani so wapi. OK, là c'est bien. Voilà. Alors elle est claire la mambo zoloba voilà. Tokotana directement na makambo yo ekomeli Mike Kalambai. Yo na Mike Kalambai boyeba ndeni. Ngai na frère Mike Kalambai toyebani na frère Mike Kalambai eza toyebani nanu na ndenga bana lingwala. Les deux ba frère Mike Kalambai plutôt Mike Kalambai baza parmi bana ya Bethel na yebiso kinga na mwana Bethel. Isa miso toyebani na ndenga église. Toyebani na ndenga église ba frère Mike bano yeba étoile de louange. Biso tozaki na biso ponga na bani Bethel ne kodim après tokoti na jeunesse. Tozana ba koyeba na frère Mike na koyeba na zakini na ba on a quitté na ba 12 ans 11 ans. Wana 11 ans boyeba déjà na frère Mike. Et pas yebio. Ayebi ngai parce que ando ya pa na biso pauvre tuteur nanga mbala makulutu nanga abokolanga pe à son âme abandaki tellement kolinga wa to semble na ce to zaki ko kende chaque dimanche na Bethel et assemblée nationale et assemblée centrale ouais ça na limité na première na funa mais ba culte semaine to zaki na Bethel ou ya celui ya lingwala na veni sangi ndesika to banda ko semble na ba frère Mike to banda ko kutana net ya bana lingwala kwa celui na biso Bethel et na lingwala nde esalaki susu toyoko yeba susu frère Mike bien papa mbala makutu na wa bokolanga zaki tellement ko apprécier dans le sens que on a que jeune garçon mo boye à se donner trop na mambwanza on appelle oyemba na frère Thomas Lokofe à moins que jeune garçon mo boza mo na mukeme alingi trop makambo nzambe et on sait même que ba série wana mo boye ba chemise au frère Mike biso lata boye papa biso ko pesa mbongo biso to ke luka frère Mike chemise au lata OK
omoni tellement azaki vraiment papa azako sepani pour mona kina âge na ye azosala ba nini te a préférer nzela nzambe parce que que ba jeune garçon c'est ça passe jeune garçon moi la manzela nzambe mingi ngana jeune boyena sela ki bolengi na sala bona mais yesko a sacrifier ki jeunesse ne wana na osela nzambe donc c'est comme ça que en tout cas la frère Mike relation ça vraiment ya ndenge ya famille et puis ya ndenge ya église c'est comme ça. Dans ba moment wana est-ce que yo mto kotoya un peu Mike Kalambay frère Mike Kalambay dans ba moment wana ndo mona conduite na ezaki ndenge nini conduite ezaki bonne ou comment azalaki na nzela ya basi ou comment tenga frère Mike na ebe na so bien to yebele na to yebele na banzela basi te oyebele na nzela basi te oyebele na nzela basi te na yebele na nzela ke mutasela nzambe c'est vrai tant mutu abali taza kitoko basi bakoya na ko bongo te po frère Mike a mobali mabeta za mobali kitoko yo ndongo za bobala te yo kasi ba fimo bazate Mike loko batala ka ndanga ko china ndaku na winda ku kano to le bela frère Mike Kalambay nazo ke to zolo ba ke oza mobali nazo pesa exemple nazo lo ba ke c'est-à-dire tant ya ça la kané nzambi mais ba sœur o ba ya kana église ko pengusa ba frère toujours bazanga te bazala kaka so ba sœur bande ko landa bona o cheza ki mobulu te ba sœur se kende bande ko lande yeta pona yo lelo ozomona Mike Kalambay aza modèle ninga komash aza chanteur et puis en même temps aujourd'hui pasteur aza modèle mboka frère Mike pourquoi pas aza modèle pour beaucoup batu mususu lelo pe baza ba koma koyembela peut-être nzambe peut-être bazwa guana et pas Mike Kalambay pourquoi pas aza un modèle pour batu belé na makambo ekomela ye à la toile ebimi ceci cela Peniel alobi ke ba betaye Mike Koto Ndumba bimana ndeko nanga wana ba propos ya Peniel ozo confirmer que c'est un modèle un modèle parce que mutu nyonso o azana étoile il est toujours combattu. C'est tout ça toujours été comme ça. Yango na lobby na yo diable aza rusé alors amona ke mutu oyo azana étoile mutu oyo à travers il y a certaines personnes au bazo bongo la mitema à travers alors au sala ke biloko moko boy oyo sala ke batu ba inae il n'est pas sain. Donc comme il n'est pas sain il faut tomber na biloko bongo a retomber ba acte nini oyo biso soto yebité par exemple a retomber na ba acte nini parce que jusqu'à preuve contraire ka ba marambo nyonso ebima wana car ineti yena muto likambo bi bango bale yebi peut-être vraie version on ne se demande sur la toile on se demande sur réseaux sociaux ne se doit pas na connuire l'autre qu'est-ce qui prouve que nde muto wana ayeli boso lobi ndeza l'évangile selon muto wana ki yango des photos croire kaka na yango parce que za bongo non. Pourquoi tokoki ko linga toujours ko incriminer mutu ko latisa mutu lo mo parce que mutu moral zaki la première personne à venir parler c'est-à-dire to pesi mutu la nyonso raison nyonso non il faut to yo kama tembele to yo kipe point oyo to yo kipe point après na sima ko to analyser pour donner raison à mutu nani faut mais to yo kika mutu mo rabimi aleki à sa l'émission comment on va seulement croire à la version mutu moko très bien to banana toujours sima moké après na banda siko ba question chaude yo mutu fana na cité Bethel moi na Bethel webi Mike Kalambay très bien papa na bino bana ko sombela Mike Kalambay ba chemise webi bani pe na Moïse Mbiye o apesa $500 relation nini oyo Mike Kalambay azalaki nango na Moïse Mbiye na Mike Kalambay ce sont des frères lelo ezake mutu na mutu azana occupation na azana vision na ye o azana nzela na o azana nzela na mais ce sont des frères. Moi d'ailleurs je m'abstiens à relever la maman Moïse Mbiye avec Mike Kalambay parce que pour moi je trouve que ce sont des choses oyo son la lobby peut-être na gotika na son on ne sait pas réellement entre les deux au fond qu'est-ce qui se passe parce que nyonso toujours ka batu ba loba bwana bweto non batu azol batela Moïse et moi azol ba que non c'est une trahison. Est-ce que Moïse avait cité le nom de Mike? Maman tous amis quand même. Il n'avait pas cité le nom de Mike. On est bien journaliste hein. On est bien journaliste voilà. Mais journaliste voilà. à ses suppositions base il y a les ondités. Non pas les ondits, c'est clair et net. Moïse est passé du haut de la chair pour dénoncer Oyamona qui pouvait dénoncer sur la chair. Sous forme il y a trahison. Il y a un frère mais tu as vu entourage à Moïse Mbiye. Tu as vu bateau Moïse Mbiye azakana bangote. Ça ne veut pas dire que cette organisation Madjabou ils ont travaillé quand même là Mike Kalambay oyo aza numéro 1 là. Bien que baza ambassadeur mais c'est lui le pilier na kati ya Madjabou. Quand Moïse dit qu'il est après à se présenter
a présenté comme étant ami Moutouana nde akoma comme ngana yo tozaki te tomona ki te officiellement présentation nande Moïse Mbi azo présenter Mike et pas ya papa Majaba bakolo Majabu jusqu'à preuve contraire on peut pas se baser couper ça au point de vue ou bien couper ça Moïse raison par rapport à Mambalo Baki il a parlé ezaneti olobika boy yo na ko beta obe mutu bozo boka ba jeto to boka na ba pic to boka nit na ba statut à moko mais au vise eza statut visé montagne comme moi mututé parce que comment on peut faire l'analyse que non effectivement comme il avait parlé telle chose c'est-à-dire que oh le la Mike Kalambay moi je ne pense pas que c'est ça parce que Mike Kalambay est aussi connu comme Moïse oui mais Sandra Mbuyi wapi Sandra Mbuyi no ebele wapi na ebika ya na cité Bethel non Sandra Mbuyi en tout cas na cité Bethel pour dire aux amants na cité Bethel il faut Sandra Mbuyi voilà nazo obligé té pour dire vrai Sandra Mbuyi na yembi une grande chanteuse na mboka na biso yemba gospel bien mais na yembi na ndenga cité Bethel Moïse alobi que non autant na cité Bethel le loi comme na Majab bon je sais pas na aurait parti en tout cas je peux pas répondre à ça je sais pas aux à l'aise bon à l'aise na zandeni iloni aggrave ça pour à l'aise mais ozo ko lobata oh na ko lobata ni no bitunga mambo na mwiso na mona ke na Bethel to be na yebite peut-être à l'époque quand même to longo ya Bethel siko na répondre comment ta mo pona biso bien que na sembela suna Bethel te peut-être que na série on a obiso to longo ya Bethel de ser Sandra Mbuyi ki po biso to banda Bethel ya brique rouge Bethel ya baban o ezaka baba ya série église ya Kalaba ki pam Congo esalo passe nde biso to banda Bethel bongo to sambela Bethel ya na kati ba chap sima te ezaka mabele bana mikie. Pourquoi est-ce qu'il y avait un moment très bien il y avait un moment où il y a un scandale les cas qui entre Peniel et Mike Kalambay Peniel a les cas dans la télévision pour dénoncer Makamama B à frère Mike Kalambay te belé ba monaki homme de Dieu va simbaraté ne touche pas mais ouais ceci c'est là et aujourd'hui tout le monde en sert moko ou hasard marié a su peut dénoncer na combo ya Mike Kalambay. Je pense bien que tu as la yonanga ensemble. Au lobaka nini n'engozolba diable azana maïla mabe ou comment? Ser wana ayeko dénoncer Zawadi c'est Zawadi. Zawadi. Akoyeko dénoncer neti nini et pas Mike. Ce qui non, on comprend un peu on comprend un peu si Peniel vient peut-être parler dénoncer sur son épouse. Elle fut son épouse parce que bah si va divorcer. So comme on est peut-être logo moko boye o espérer la montée azaki peut-être mal entouré parce que je pense que si Peniel était bien entouré na batu ya bien place azaki na poto alinga ki a dénoncer na Mike mais peut-être qu'il y a na réseaux sociaux peut-être nga ki ko funda ka na justice pour suka ta dénoncer ki na réseaux sociaux pour réseaux sociaux pesa ka solution o epesa ma ki zela ka na justice e ba ke funda na kuna ndenge ba déclare bango divorce na ndenge Mike ko za sous garde bana o mona donc justice nimte kate makam réseaux sociaux zaki na ngo moyen o teke yango ndezeka bonjour réseaux sociaux am sous kando nga ka o venger mobali na o oye o dimne peut-être à ça qu'on a na cause wana ce qui peut peut-être azalaka bien entouré par exemple pour muto basa na interview za moi mulopo ce qui peut-être moi mulopo na moment na loba ne kete to sala interview te mais keneka ko funda na justice je crois que azaki na besoin soutien na minute wana parce que azaki ko se sentir as victime au monde alna yoka mais comme mulopo pas azara na besoin à ça ba vune à accorder interview na de créer on se créer parce que depuis la situation wana banda ya onde boti makambu nyoso miki ce qui peut nous landeli bien depuis quand makambu wana ya Peniel wana bimisa ya Mike e boti makambu ya ki Mike pemi e koti ya Moïse Mbi na Eliane papa dans makambu nyoso ya Evani Mukebwe Michel bakenda ba publier c'est-à-dire que makambu nyoso bimaka sur base ya vidéo ba interview wana o sala wana nde fungula ba branche ba porte et belé wana to pe sa faute et pas ya banane et pas ya ba pasteur parce que baza sérieuxté tozomona ba on a ba step tozomona ba on a ba mitakala tozomona ba on a ba divorce tozomona ba on a ba makambo ya mabe lelo ekobo komi elengi pona ba chrétien pourquoi surtout ba pasteur bon exactement que to ba ke ekobo ekomi elengi pona ba chrétien et pas la bango komi elengi non yo po sala ekobo tout ça yo po sala ekobo na bible ba lobi te ke ekobo zaka pona ba pasteur non côté na ce to sala mabe ekobo za pona biso nyonso Mike yo sala ekobo yo pesu Mike olinga pesa exemple o sala ekobo omoni donc nga sala ekobo ndeni o sala onde nini vas-y donc yo po sala ka ekobo c'est-à-dire
tozopesa Mike beaucoup de responsabilités. Pourquoi? Juste parce que l'eau moment où il a kaka musali na nzambe ayembela kanzambe, tout en sachant que nous oublions Mike Kalambay c'est une personne comme toi et moi, parce que ceux qui bongoté, c'est-à-dire tant Mike Kalambay tant tout le monde a ba pasteur bagenda ko draguer moi c'est pour ya bagenda draguer basi molimo mo sant tout à concentrer pendant moi c'est c'est pas une fille c'est que pasteur à la telle qui forme attaque nzoto attaque mona lui long kitoko amunoko kitoko alo bara bien ya monde tindi ya molimo mo sant dem te diriger te charo chali to maramnyo so molimo mo sant tout akechi pour ba bota moi na c'est que faut ba sangisa nzoto pour moi ça za zemi or ceux qui bazaki ba superficiel zemenge yaka na ndenga ombre ya Saint-Esprit nde babota Yesu po bango ba pasteur, c'est-à-dire bango pe ba ko isa makana niveau ka batnyo so basaka bango ba osala. Le point est juste kaka que ba scandale les obima pona bango baza wana pona ba ko batela bampate, baza wana pona batela bampate, baza wana pona ko lakisa batu nzela, ko lakisa batu nzela que non boete boy ba neti exemple to batu boya na église boya ki babi ki ba pasteur baza ba exemple à suivre. Maintenant on se ko bango batu boya ba mona ki msusu kambwe kombo pasteur moko mutu so ngaka bongo la mutema mateka bi navana na ngai revenir na ngasa maintenant mona mutu so ngaka bongo mutema bi navana na ngai. Or to so ebate na moment oyo qu'est-ce que le diable est en train de préparer pour na batu ba bongo la mitema te, parce que na minute okane makambo ebimi o ya Mike na zawadi wana ye bango batu belo bazaki na ba bongo la mitema ba bongo lisute batali ki abi tout ça on a tout que bon la mitema mais tel ce ko batongo bona to éviter le diable est rusé, le diable est là en train de détruire en train ngate bana va bongo la mitema mais puis belé bazawa basambela raté bate bébé baza basambela te moko moina makambo ya ye c'est bien avant de ngana ndaku osambela kana te atene église okenda te na ndaku yo moko pozo ratanta osambela moko moni na ba réseaux sociaux c'est bien avant ngana ndaku ba pasteur na bani ko finga ba pasteur. Non, on a dit toujours même dans la Bible qu'il y a toujours eu des vrais des faux. Et puis soko tali même na Bible yo bano bana Genèse ti na Apocalypse so kasi ba sali na nzambe o nzamba lingaka ba David kudu azaki l'homme selon le cœur de Dieu. A quoi il sema kena kutu kolinga mwasi ya oya zalaki mutu na ya musala azwa soldat wana batinde na front place pena ye moko David a lobi pena ke ba chaye na front pena place bitumba peneza soldat na ba bete masakufa zo mwasi wana nde azwa ki akomise mwasi ba bota mwana na komaki mwana na Salomo akomaki roi. Tala non dimension wana so on nzamba tala ba paramètre wana nyonso. Pourquoi to zosko Mike ndeto lapider pour te montrer loko mobi non to ko lapider Mike bilo mso ezo komele boye peut-être zape nzambe peut-être olinga peut-être za faire azaki a faire peut-être moi loko moko bonza mateke azonga lisusu parce que za mutu azonga lisusu et le moni ça peut-être biso yo to zara to sambela rame moko mona makamno vie moko okiba vie mo baloyenge le mo mizongi si conscience obité na c'est brisé non lisusu on ne sait pas on dit peut-être makambo nyonso zo comment peut-être ça pour passer mayele po baninga otambola. Voilà, merci na ndenge ozo revenir quand même on a ba point mususu ozo revenir na mamlanga Aruna. Est-ce que bien que lobby diable azarisé diable azana mayele mabe ceci cela moi c'est alibala est important pasteur ou bien chantre de Dieu alanda inasima kolanda inasima comment je pas bien compris kubimanaye sikoyo moi c'est libala moi si oza marié moi si oza marié ozo bala balange belete moi si oza marié eza mabe kubimana moi si oza marié eza mabe bien sûr que eza mabe kubimana moi si oza marié selon Bible la Bible oui même pas selon la loi moi si oza marié ce ko bimina prison mobile na porter plainte prison oui. Ok. Mais si koyo, moi je suis marié, kobimane za mabe. Faut que koyeba yo moi songo za marié. Yo po moi so yebi ki o marié. Yo pe moi si. Yo mo po yebi ki na marié na moi si a mutu. Kobima siko na mubali musundeni. Aussi longtemps que je sais que je suis une femme mariée, ya likangute. Yo orobima pena mutu mususu ko esa mandenge nini. Pour moi c'est libala nda memi makambu dans les réseaux sociaux. Mais il faut ça la moi différence ou on a tout ça la moi parallélisme. Moi si marié peut-être que ayebi nzambete mais mobali o aza célibataire aujourd'hui ayebi nzambe. Moi si marié o ayebi nzambe.
moi si marié ou ayebi nzambe nde olobi hein ayebi nzambe vraiment ayebi nzambe te mais siko na ka zawadi wana ayebi nzambe te zawadi ayebi nzambe po ayembela nzambe te ayebi nzambe te ayebi nzambe wana siko eza koyemba na koyeba nzambe ça différent okende nango ka ayebi nzambe te je sais pas pourquoi parce que peut-être olingaki faut ezala ya mutu moko ye ko eza parce que yenda mema croix ya nyonso non mais c'est un modèle ayembela nzambe et puis peu importe zawadi ayembela nzambe te c'est une femme tout le monde a ba fie belé kuto apé ba fie belé to baza ba mari peut-être ba sambela te mais ba respecter mi bal na bango makasi eza pasi po yo na adultère oyo ke boye na boye eza pasi tant yo moko opesa le kumu et pas mobali na oté. Comment vous voulez juger quelqu'un oh moi c'est mon gabi bien fini et puis il y a d'autres gens qui disent que aza mwana moi si bino nyonso bosaka ndenge moko comment finga peut-être babiso boye oh bino so ndenge moko ba Mike ona abimaka bino moi si wana bato baba soki osali na vidéo no mo bochelo mo bébé commis na Facebook des choses que tu soutiens Mike c'est mon frère attends vous croyez quoi vous croyez que la minute au boyata likambweza ya Mike na rosa na tanda Mike jamais je peux faire ça. Ceux qui n'ont ça, ça ne sera pas sur internet, sur les réseaux sociaux. J'ai son numéro, je connais là où il habite. Aux États-Unis, na minute vraiment convalescent dans un hôpital. Na maramino sur les kana oyo. Ceux qui n'ont pas les kana pour dire quoi. Ceux qui n'ont pas les kana c'est parce qu'il y a de mauvaises langues, les gens qui parlent mal, les gens qui viennent écrire n'importe quoi, comme maîtriser. Alors et ça la bienté. Po mutuno za mutuno babi makila na yo ya mnoko ata oswini no melango kaka c'est-à-dire so baluba to benga ngo masha mumeno manini mashi ya mumeno baluba bayebi terme wana biso toloba biso baluba toza ata mutu aza yo Mike Lokamba tenga kalamba itenga Lokamba bon Mike Lokamba eza po Mike ya mweke bongo Mike Lokamba ndeko na muluba ata na kangio na mabe ata na monyo neloko mo bwe na miswa bato na obimisote na olobango na kacha ndaku to abiso mibani no bana to talisa oke osali mabe ndena otaliso en public na ko sala ngota baluba boza bien biso baluba boza ba des fois bande on bino bomba kama ben salité na biso foti boyebi ke mto sali mabe me bozo bomba to yebi te ka ça bon des exemples na zo pesa ngapla bina exemple wana to parler même langage to parler le même langage oh là là to parler même langage comment yo za langage non ça to parler même langage ta. C'est-à-dire, on a lobby parenthèse, on a pourquoi. Ok. Dans le sens que les gens, belle, biso basi, oui, tout ça va être faible. En tout cas, basi, ça va être. Tiens. Non, nous, c'est du zara mobile. C'est zara moi aussi. Est-ce que mobile, c'est que yo, on a vendu boy. Mobile, a côté, ah, à la tine, a pantalon, a une chata, la tikilote, ne boy, moi, on a na kipe na ngate mais nga so na vandi mobile a vandi a nga na côté na tika msu moi robe moi lemba ataka na ti kilote na nga boy kana kocha mbala hotel ka. Ça dépend pas mi bala ngwa. Non. Ça dépend pas mi bala. Non, pardon. Ça la kobima, ça semblant na caméra te. Non, je suis clair. Non, ça la semblant te. Pas on a ce que ça les gens qui semblent moi on go maneti yo za saint, yo ça la mama. Non, ça dépend pas mi bala. Te pas mobile ka mobile. Mobile ko ça marka na moi sinyo so tout. Non, ko ça marka na moi sinyo so. Ngana na ba dossier no pe. Nana na ba dossier no. Mobile ko ça marka na moi si nyoso. Déjà moninga ba scandale pardon, écarté na carton na wana scandale nous a chance nous a pour scandale limité. Chance nous a peut-être pour salité le limité en zo mi mono zo mi chabo. Non, ça a été OK, to za kaka. Donc ngana kokozala na mobile akoti ngana koti mobile erota pe moi si chango na mutu ngana moi si ngana oyebisa yo za mobile makambiso basi to ngana na moi si zo yebisa yo biso basi so ngana lobi nde na zo ya kuna bi ngai funa bima na mutu tel moninga lelo par exemple so na lobi na bima na mutu tel chango na mutu na ko bima na mutu wana pe na ça de tout non créer loko na osala to kuta to mona na pe na ko isa mutu so na chena mbetu na ko chae na mwasi na ebisio on se connaît pas attaque to yebanité vous comprenez les femmes OK to yebanité pas moi ça être moko ça mystique muto enda solana nyoka mna mama ça solana nyoka mama ça solana nyoka nzamba pekisi boete mais moi ça que solana nyoka donc moi ça être moko aza très rusé aza koleka na nyoka o nyoka a séduire ki aleki na nyoka parce que nga sona lobi ke nga huna mutu boina bo c'est-à-dire to moni baba nine ye fiana yaki basala featuring bon surtout que non na moment on a mutaika sala featuring apesi mbongo na ye ya featuring selon fi mbongo featuring Eliami
na nini pe liami. Balien na 24. Balien na 24. C'est-à-dire mbongo liami na ninzoto pe liami. Y compris vaseline. Zela. Toza non réaliste. Tozala réaliste. Olongwe mbogoni Australie ezaka na pays continent po eza na kati ya continent ya Océanie eza musika oye awa jour okomi pa mutu okutaki Mike azalaki te po basérie ezaki basérie o Mike aza na États-Unis aosala makambo na ye ya banini na bango bakende maconvocation mpo nazwa garde ya bana azalaki te akuta Mike te a prolonger séjour ezalaka so ya 2 semaines a prolonger ngo comme 40 jours ka poser la Mike Kalambai azeli Mike Kalambai ye mais attention mabete c'est jour aya akutala bakutala bazala na ba Yvette Kalombo bazala na ba era kaka era Ramsès batu nyonso bazala wana mbala liboso bamone bango nyonso bazala ensemble OK ba Yvette kutu bazala bazo bete masolo bango bazolo baloba babi menini ni fio ya vandi be azolo bate ndenge nini calme très calme donc muto ebi da plan na yelaki bakabwani babaye kozonga na 22h soki 23h ye moko azonga ebinzela ndako ayako sani na erwana mutu to mona na video wana to bazoba te to mikolo video na to moni bien Mike alali fatigué alali ya alali te abandi ko snapper azuli boko a Mike a chena to po Mike azako lala jusqu'à preuve quand to bika zaki inconscient po zaki na pongi alala ki yende mtazaki ya rolala te e bongo loko ni ezo lakisa keno akoza la paix azaki na chambre mususu po ndaka Mike za ba chambre belé alala ki na chambre mususu bongo za grand frère non yeba tende mama chambre yeba ndenge ni teke ndaka za ba chambre. Un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques. Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC, selon le sondage Écho d'opinion. Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayenda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information. Recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route. L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision, une télévision de haute définition qui gagne le cœur du Congolais. À lire également dans le corps de votre magazine, édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chaise du salon d'honneur en voie d'être rénové totalement à l'aéroport international d'Onjili. Tous derrière nos FRDC. La campagne Bendele Koyate, lancée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, apporte ses fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises DGDA de la province du Haut-Katanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com. Toyaka na ndaku na so ba na ndaku na ba ndeni kenda kuneza desho est-ce que fona kota la chambre nao fona kota la chambre no non tolo ba makambo wana non ba bases wana ba bases wana non pardon na ebi pourquoi ba tu ba olobelo te parce que moi j'aime pas ce genre de bases parce que soki na kena ndaku ya mutu na kena ndaku ya mutu na kena ndaku ya mutu na kie par exemple abi bon na se soulager osinga kena couleur boye kota boye toilette c'est peut-être na gauche. Bref, chambre ya Mike Kalambai ils ont 2-3 chambres. La chambre ya Mike Kalambai ils avaient belé. Bref. Putain. Voilà. Au monito raisonner bien. Toi tu vas ramener tu vas toute confusion. C'est-à-dire ceux qui peut-être yaki na butu, aza mwana mwasi et que alala ki na ndaku ya Mike. To boite peut-être alala na ndaku ya Mike. Msu Mike apesa ki chambre ba visiter. Apo ndaka munene kwa Mike afanda kana nimte chambre ba visiter ko zanga te. Et loko nini ezo la kisate ke po
pona nenga ekomi ba video na chango na réseaux sociaux, c'est parce que abangi no ki mwasi libala o ya zate abangi babokilo te obangi ba seme kite problème so eza okokosala kotala nana belle famille na tika hotel non kutu ba parents na hotel non ke nana mona mwasi ya mutu ba balanga no espèce explication ni na belle famille nanga mobile nanga koko kanga na infidélité ko limbisa so ke suki entre biso mi balé mais tu n'es exposé makambo na la toile mukili mombe molinga na mwasi libala la mère de 4 enfants na ye na ki pona featuring balalingai nazo expliquer ouvertement que baso inga na position anal basalinga sodomie basu ba chengai vaseline ba chenga vaseline entre temps mobile no yanda ku yomo ko poso précision solo ba ke non PC non non donc nous avons affaire à quel genre de femme? Nous avons affaire à quel genre de femme qui ne sait même pas se valoriser elle-même? Tu viens dire tout ok au PC nini oh non PC mobile na puis mobile on peut le comble alors ça la live wana mobile na vanda ki pembeni to ko bateka za ki mission ba mbela mobile na ponga na ndenge pa na bi mobile ya mobile ata kutu ba kopeka to zalongo bo ovani bo ai kango ozolinga kuto yeba teke osola katela mona mobile moko bo mais mobile a pese lombongo belle famille vanda d'abord mobile on ozo qualifié comme étant zanani Péré pona ngana qualifié mobile na Péré te na qualifié bango eza complot o basali yena mwasi na ye donc ba na mission peut-être balinga ki basala chantage mabo na ba vidéo na ba moni ke bango basi ba na ok biloko anu ezo exister ale ba woni ke ba comme ko lobela ngona ba réseaux sociaux ale basu ba publier ngo ba dévancer ke comme o atindela ke ngo pasteur selon Azana ba preuve nzoto na yo ozo tindeli pasteur na bangaki makila ibimaki makile bimi bangaki ngaku na samba détail wana te oneza ba bassesse ya ba bassesse c'est quand ça promo mutu ou bien couple na bango bazana eloko moko eza kutu bazate mais bazana complot baza ko bongisa pona Mike Kalambai pour moi je ne peux dire que c'est que ça je ne peux dire que ça parce que comment trouvez-vous que moi c'est libalo vandi pena na kicho so expliquer pena mobile no pas vandi wana nga pa neti ndenge zabwe eza neti nga na vandi bonana mobile na nga to vandi mobile nga so expliquer nga infidélité na au moment où peut-être mobile nga nanu alechangate si je peux dire bon excusez nga peut-être pour un terme mobile nga no alechangate ale na okambala nga so ba konde na zabwe chéri limbisa ngai mais na kena ko leche fi wana mususu papa nga nanu lembola nga te donc ko lembola kuna nous est-ce que bloga bongo ya zolo bake nano asala sodomie na mobali na ete make sala sodomie na mobali mususu et puis so bana zokaki to chaki vaseline nous avons affaire à quelle femme? Affaire à vaseline le tumakambo nous avons Congolais alingaka bassesse Congolais alingaka banalité Congolais loko alingaka yango wana. Vous croyez qu'en ce moment on a vu l'oro nyonso ezoleka na on a ba réseaux sociaux Mike Boye même so akufa azui bwe bazo finge benjour nyonso mokili ba coller ba finge on so ba finge OK biso ba eto ko boya ete po Mike asali boy to ko boya ete po na boy po Mike balo ba ka nzambe te Mike anzambe te azamutu et puis yebango eloko oyo ebomisaka basali na nzambe belé o baza na comment on dit o baza na onction on nzambe zo utiliser ils a sur le domaine wana ya basi misu bazo na l'église zo mona bango plein bazo yaka uniquement pour na ko tenter ba pasteur bon mona kaka jour pasteur ko ba na église dimnaka ngana zana ba ser na ngai babanda ko sambela na église kaka ya pasteur na biso pétage l'homme de pétage Denis Lessi ba sœur na biso ba tante na biso kala wana de Lessi no bali mama tina te biso to bala bike ba kendaka ba fonda ka ba kendaka tongo ba fonda ka bali boso jo Denis sa balaka baoyo bayaka osambela ya solo batikala baoyo bayaki pona intérêt que pasteur abwaki la bango liso amoni pasteur abimisi mwasi mususu bakei ndenge bazaka na cher wana bazoteka film so azana banda ne ko fixer pasteur miss pasteur aloba boya azana ayeli matia te tele to taneka munoko pasteur pasteur so alobi bo inadmissible pasteur alo yazaka na miss pasteur Abouzier mon église esili bozonga banda bango na mulongo bakota na bureau ya pasteur bozokene ko lukani na bureau tala bango mulongo bokota pe na bureau ka daddy na linga kaka na peso mbote nini likambo na likambo badadi nana chaki no do bilo mususu moni toko eza sikoyo problème za ranini problème za je condamne pas totalement ba pasteur ils ont un entourage au bazar na bango ils ont plus de flatteurs ils ont plus
bat OK balobela bango et puis so za mutolobela on vete bo bengano OK surtout na mboka na biso yo ndenge za no wa pena muto ga force mabebo yo za mutavite pasteur au moins na makambo vu que netinga soki nazaki na entourage ya frère Mike Kalamba na entourage ya frère Mike Kalamba na micho ne frère Kalamba makambo ba divorce uta kokoma mambo belebele sala nanga na pekisene ti ba makambo susu nete ba fille. Pour moi ça c'est une ça ba gentillesse yo c'est la gentillesse na ndinga normal mais na ndinga c'est OK na gauche droite. Oh église de Sili sermo bazo la oh daddy non parce que mutunyo twazo ya wana azona ndinga bite mais comme les qui romona na babto bazo landa wana bazaka ba flatter bango bazo encourager boye pe mutu pe yepa c'est pour monde qui bazo encourager azo kotala ba bêtise wana oh soka za na mutu moko oyo la ki sait que non papa boyete tambola boy ote kokwela makambo a déjà penel la leka aluba boy donc voilà dans tout ça donc chacun d'entre eux a n'a pas de responsabilité et ça donc partager voilà on condamné quand même condamné la fille Zawadi qui signifie total qui en rapide ce cadeau blomo bon ça cadeau ndengolo bai awa apesi mobile netake pesa ne cadeau kuna et puis olobi pe soki lelo zala qui conseiller ya ba pasteur ou encore ya Mike Kalambai ndengo prodiguer conseil awa donc condamné na batu aux église au milieu du village voilà na condamné côté à partir en ndeko na ngai ya frère Mike ezakaka gentillesse na ye laisser aller na ye ne ememi peut-être na makamusus parce que soit qui ferme peut-être fui wana zawadi wana angaki na poussana te ou bien soit anga za msusu na mutu moko ba system mo bazo sola na makambu nyoso bo sola izana oyo zo soane directe ba musu ba ba featuring azo soka na assistant na yo ba te be bazo ba assistant na ba to baza ba saka na ba fali pour ba ba assistant le lo passer ba mo linga mbala moko non akutana na ba pa oyebite mutu na ba biro msuku da ba passer da so zo kota boitaka ba ti mutu msu avandi wana pona nini basi o ba yaka na ba biro ba passer ba yaka toujours na makambu zo mona ka mutayo dadi lukuta aye wana za na mission bien établie pe moi so azo ya vers yo faut ko keba na moi si wana eza la moi so yo sepeli o luli na musika mais moi so azo ya vers bien intention na été ozoma te ba passer pelelo la plupart aujourd'hui baza fait faible en esprit toloba bon peut-être tozo tchaka ba passer mais baza mibalité baza no mibali ya pas baza mibalité toujours tchaka baza faible en esprit on faible en esprit te mais mibali nzela zo sala il faut la réglo baza na bango réglo problème ezaka kake je ne sais pas ce que je peux dire baza na bango réglo mais problème ezaka peut-être baningine basi trop tolo exactement ezaka so linga basi te basi ne ba ya vers bango bon ba ina bango luka basi ana te biso mo ne to ya vers bango papa na biso ba route to tikali ko yoka bango na makambo te papa tutuka voilà tosi sinabiso Aruna mère chef est-ce que déjà za na mboka au pasteur moko ou bien chantre dédié à Dragao na mboka na Kinshasa papa pasteur na se rappela na tele mission mo bola sala na mission ni non ça zona waze kwa bosone na yeba sute pasteur mo abenga na Belgique ana sepela ndo sabe mission no fort obina bi pasteur nga sake besoin na sabe besoin za betin o sake ala bendo sa itoko yo pecho yo pasteur donc pardon mais boti gabiso frère Mike Kalamba na biso vous protéger il est précieux pour nous. Voilà. Il est précieux parce que ce total carrière nae, total bandeli nae, ndenga banda, seul muto ayebi de pas banda ki cha matinda oyo kane pas sa carrière. Ne muto ayebi ka mone ka Kalambai. Mike Kalambai. Ayebi ndenga banda te. Eza muto photo chai ka na ba prière. Banda ko to hôpital o komele. To komele mes téléphone ba pekisie. D'accord. Pekisi téléphone taka makambo so kambete bazo sala be mission bo so même tako piquer crise. Ou vandi ko to pas jouer, tu vandi ko to ba selo live 10 000 personnes ba continue na live. Bazo finga ba nyaebisio. Koto vaseline koto nini. Azana est bien, on est na hôpital donc mazana ba téléphone té. Donc voilà, j'espère que Arubimane makambo nyoso yule kanango, il va prendre son temps.
ya ko lukelonga nzambe ayeba pourquoi makambo bozo komela nzambe alinga te nini. Et c'est pas nous en fait nda oya ko pesa ba compte akoya ko pesa ba compte pa biso te po ngai na musumuki na minicho makambo oba dusuku ba na akosenga pardon pa nani akosenga pardon pa na yote pa na ngata kosenga pa nzambe ako fléchir ba genou na ye nde alali soka kosala ba gene soka ko mikanga soka kosala nini soka ko akokila biloko akolia soka kokila maya ko sokola soki nini na nzambe nanga na yote po ngana to na sosoto biso to bata mokili to akamba ta masumu ka kwa ye ayo pesa biso compte rendu nini akosenga nde opa nzambe alimbise pe nzambe mona bibelobi ata mon serviteur a quoi 7 fois je suis capable de le relever donc nzambe ayebi bazo profiter ba ko 100 000 fois akoyi pa na hotel papa na bango moko alobi ke papa na bango ka tene ya biso ato kwei na capable ko révéler au moins on reconnaître ma bena yo on lele pa nzambe ko biso to rappeler batu mabe ponga so na sali o mabe Mike Lokamba ato limbisi ngai mais tu vas pas oublier on va naka aruna salange loro mo boy mais la limbisi ka nzamba tala wana te parce que so hotel wa mabe biso to sala na mokili to batu moko to ko bando loba boy te mais nzamba tala biso kaka osengi pardon alimo lali pe na butu po sambelité mais na butu apeso souffle de viol la muki mais mususu pas ça qui ne loka grave tala na butu bwa la muki te mais yo muto masumo la muki donc c'est à dire que nzamba zoko abisoté bisoto muki to ko juger de tout ce qu'on veut to ko traiter na nyoso to lingi ndumba faux pasteur boye ba to ko finga ba mona so to coller na po tant que nzamba zo mona na liso bisoto zo mona été voilà attends moi conseil rapide définition on va passer sur rôle ya vaseline hein. La vaseline contient du pétrole capable de provoquer des graves infections. Elle ne doit pas remplacer un lubrifiant. Donc voilà au juste na bateau peut passer la rango hein. Donc voilà c'est très important. Peut-être ils appellent bien comme ça tika penza vaseline tika wazo bana pasteur na zolo bana yo marambo po yo mutozo tanga natangi c'est très important. Voilà. Selon toi. Très bien. Problème là chez Alaraki. Place à sa conseil, tu peux sa conseil. Place à dénoncer, tu dénoncer. Donc voilà, bien que yo moto lo ba déjà tantôt wa na famille, ya ba luba izala so yo muta. On a la donc voilà, moi je parlais, on a la peste dans un rôle ya vaseline. Et surtout na bateau baza ignorant. On va ça les langues tout le temps, tout moment. Donc voilà, c'est pas bien. Alors frère Mike Kalambay dans notre possession a tu ko démissionné na Majabu donc à Longwe ambassadeur oyambi message wana comment na moi nangeza on peut m'embêter apé manaye fandana asali bien asali na bien à soit temps pour ses enfants pour na yemoko pour na koiba comment on met ma vie na église donc je crois que il a besoin de ces repos là alors Majabu ezala ko voyager makambo belebele azavement a besoin de temps moko il y a réflexion ya vie na eba okende wapi makambo so kende wapi je crois que c'est une décision madame. Voilà, merci. Tokom Nasuka, merci Laurette Aruna l'intervention na yo mot de la fin pour aujourd'hui. Mot de la fin zaka balanza me bolembate makambo so bozo mona na réseaux sociaux ba toujours na l'église ba pasteur ba ya kana toujours na l'église oui to lemba pe ça la vaseline tokolemba te kosambela nzambe peu importe tokolemba te toa bana nzambe tokolemba te ke parce que tomoni ba bloc ozobima boye wana eza ruse ya diable po elongola biso liboso ya nzambe ata ba publier ba passer biso to keke église po to wana besoin ba mater ata ba publier passer ata ba publier ata ba laki penza passer akota na hotel wana nga na église pona kende la na kende église pona pasteur te nga na kende église pona ko prédication ainsi dit l'Éternel na chema bonza action de grâce offrande na na bibi na kende oui très bien et ça te soki ba publier passer nga lembisa foi na nga ko lembisa foi na nga te très bien et là au moment na nga suna lo bana zo mona ba te belé moi na ba réseaux sociaux likamso comme li mutu ba comme ça on était sujet na bango. Un ami sur Facebook en États-Unis ba publiera c'est ba publier qui papi mboma ya chema kele ça ami na ngai api aye abandi ko chama comme na réseaux sociaux andi ko finga ko seka bona boy et où mais la 2 semaines après ye moko ba publier ye écoute ba publier ba akenda ko teka ba vidéo na ba site pornographique nde ya place à les place akenda ko teka ngo so pe mutu ba kutana ba teki ba sexy kuna moko ye ko zoya ye
à capturer bah ko publier on a réseaux sociaux à Kima Facebook ti lelo c'est-à-dire on ne fait pas la fête quand ça brûle chez le voisin. So moninga no za passe na so profiter pena lo belango na artiste na biso comédien o bozara so moni baninga bazu ba problème. Bino bo comme ça un sujet ya humour. Boye baké. Tant bino bo comme ça ba sujet ya humour, ba tona bazana ba kiero za meurtri, ba famille mso za brisé mais yo ye na kati ya nino sela ngo scène wa po bando sekisa batu. Papa, yo pe ba ko sela au film même sur les kamobo yo po sala. Oyo kana pende baninga ba yo kaka. Je crois que na suite. Très bien. Pour le message, hein. Le message est bien passé en même temps et bien capté. Laurette Lahona. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je dis merci à le faiseur de millionnaires. Il s'appelle Yannick Kinia, le faiseur de millionnaires, donc l'homme en dollars. La PC Bambote, sans oublier Alain Django Leroy de Chicago, dollar plus dollar, $. Il s'appelle Boston Gama Motomoko bien, na Katia Jobu, na PCP Bambote en ce net moment. Il y a Jojo Ngonda, la taille avantageuse, tout ça la rend dingue Zalaka. Laurette, remerciement. Merci. Merci beaucoup, Nayo. Merci à mon papa César Passioti, na Kolwezi, na Pesho Bambote Belé, mon grand frère Patrick Baraka, l'eau potable. Bisous, bisous, bisous. Nayo. Et si vous allez, bon séjour non à Paris. Et je signale déjà qu'il est d'ici là. Bisouana Torozana Kachalonda parce que photo savourer pendant concert ya Goga ya Temberiche Watanabe de Banangola makoloza déjà na nzela bana Luanda donc Torozala wana donc quelques jours avec Kevin Panda Lekechu toujours au mon abisokuna. Voilà. Très bien. Merci pour la Lilo. Donc voilà et bon voyage à Angola. Merci. Je pense que les gars bien avec l'artiste Héritier Watanabe. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.